Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kotalisa bino basango ya mboka na biso RDC na oyo bomesana kozela mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokotalisa bino ndenge nini bakonzi ya mboka bazali kolakisa bolingo na bango na kati na mboka na biso RDC. Ndenge nini bakonzi ya mboka tango bapeple bazali kolela bazali kozala indifférente ndenge toyebelaka na tango ya deuxième république. Bandeko babolingo lelo tokolobela mingi likambo etali courant kuna na Congo. Bandeko boyebi ete bato mingi basalaka makelele mpona koloba ete depuis Mobutu akenda courant na Congo ezalaka lisusu te mpe mai ezalaka te, basalaka bacommentaire ebele. Mais ça va se rendre compte que tango Mobutu azalaka na bokonzi jamais totikalaka komona bandeko babolingo ata mokolo moko Mobutu asala ba entretien ya ba transport nyonso tu ya ba courant oyo ba Belge to ndenge loba papa Etienne Tshisekedi ba flama batika atikala kosala ata ba entretien nango te jamais po ete duta ba Belge batika yango depuis ba installer yango tina ndenge Mobutu aye na bokonzi basalela yango eloko moko te ezalaki ete oyo lelo bakoloba ete Mobutu atielaka bango batransport ya sika kuna na Congo mpe bato ya 3e république bayeba BBC ezali kaka batransport oyo babelge batika mpe na ndenge bato bakomaki kosala kobenda na basinga ya mike mpe batransport ekomi kolemba moyen ezala na force lisusu ezalaki na yango ezali te mpe batransport wana ekomaki na baproblème. Bandeko loko bato babosanaka likambo ya batransport oyo meme ata na tango ya 2e république mindondo deja ezalaka ebandaka deja meme na tango ya 2e république ezalaka na bakwe mosusu komona ete courant pe ekenda une semaine un mois bozalaka na courant te. Mais lokola na tango ya 2e république autorisation tozwi lelo ya ndenge ete bato bazali kofilme pe kolobela tango wana ezalaka te yango ete bato mingi lelo bakomi kosala allusion on dirait ete epai ya Joseph Kabila nde makambo nyonso tu ezali ya kobeba nzoka nde bazali kobosana ete na tango ya 2e république bandeko ezalaki na bakwe mosusu okokenda ta na bandal okokenda ta na bamatonge banini okomona pe bato mosusu basala une semaine 2 semaines un mois même bazalaka na courant te po ete batransport wana ebandaka deja baproblème banda kala nde sikoyo penza batransport yango elakisi penza ke elembi oyo ndenge balobaka ete ezwi bolembu. Yango wana bandeko babolingo Joseph Kabila azalaki indifférent te vis-à-vis ya ba peuple congolais alobaki ete akotika ba peuple na eboye te ndenge tozali koloba boye bandeko babolingo président de la république apesaki autorisation na gouvernement pe gouvernement bakotisi maboko na mabenga ya kesi ya l'État pe lelo ndenge tozali koloba boye ba transport ya sika esi ekiti kuna na kati ya mavula bandeko 2 fois te. Pe
bandeko ba bolingo DGA ya SNEL mama Tokaulu azalaki kokende kotika ba transfert wana esika oyo esengelaki bakende kopose yango wana nyonso tu ezali kolakisa ete ndenge nini bakonzi ya Kongo bazali na bolingo ya mosala pe ya sepelisa peuple po ete peuple azala na kati na kimia pe peuple asepela azala malamu. Bandeko ba bolingo tozali komona bakonzi na biso ya lelo ya tango ya 3e république bazali bakonzi moko oyo te bazali na kati na nzela ya kobanga nzambe pe simplicité po ete na tango ya 2e république ndeko yo komona ta DGA ya pamba ya SNEL komonela ye wapi po ete na Congo kuna ezalaki ete ezala ta ozali ata na tango ya 2e république bandeko ezala ozali ata secrétaire ya mokonzi soki oyebi kaka ke nazali secrétaire ya PDG bandeko ozwi mapeko Matisi Kisakata okomi meme lolendo po ete bato bamona yo ekomi pasi. Mais lelo oyo bandeko ba bolingo tosenga nzambe merci po ete tokomi kozwa privilège ke ba PDG ba directeur ba ministre tokomi kozwa occasion biso ba peuple lelo kuna na Congo ya kokutana na bango pe kosolola kosala bechange ya ba parole bandeko na tango ya 2e république yo komona PDG wapi yo komona ta DGA wapi po ete bango nyonso bazalaki kaka bato yo soki deja basi bapesi bango poste wana bakomi neti bato moko ondire bavivaka na sanza on dirait bazali bato moko bayebaka kutu te peuple existaka bokomona ye kaka ye na mosala na voiture na ye filme pe encore na chauffeur na ye bakotisi ye kaka na nzela ya nsima soki akoti na bureau moto komona ye pe azali te okobanda kaka koyoka kaka bino batravailleur mosusu koyoka kaka chef atindi bosala bo chef atindi bosala ye moko amonanaka te bandeko. Mais lelo oyo bandeko tozali komona ndenge nini bakonzi ya 3e république ndenge nini bayebi valeur ya peuple ndenge nini bazali koya tango nyonso tu pembeni ya peuple oyo lelo bandeko bato ya appareil kona ba radio buka lokuta bakomi kosala ba émission mosusu ezanga ta tina oyo ya koloba ete na tango ya Mobutu ezalaki soko tali PDG libumu penze vanda okomona ete PDG ngambe mobali PDG penza soka telemi bo tali bo oyo PDG mais lelo ba PDG ya lelo ya Kabila soko tali bango ba PDG ba fionoka bandeko biso kutu tozali ko sepela ba PDG ona te ya Joseph Kabila ba fionoka mais ezali esengo tango bazali koyeba ba besoin ya peuple. Mais bino ba PDG bo bandaki koya kolakisa biso banzoto na bino ndenge nini bozali ndenge nini bozali bato il faut ba respecter bino bosali eloko te bobomi mboka mbongo ya leta nyonso tu boyibi. Mais omoni ndenge nzambe afuti bino bandeko lelo wana poto soko tali bato mosusu bazalaka ba PDG na Congo bakima awa bandeko soko tali bango okoboya bakoma kaka bisenga na matonge ti baye ko créer ba groupe na bango oyo ya ndenge ya kokende kokosaka bato te Joseph Kabila azali Rwanda bolanda bato wana te makambu kaka ya lokuta melelo nzambe asali ete peuple congolais ba diaspora congolaise na poto baye ko comprendre esko ba vérité ba lokuta nyonso tu oyo bato bazalaka na yango bandeko soko tali bato ndenge bakoma bisenga ndenge tolobaka na matonge bandeko koboya soko moni général oyo babengaka baramoto général oyo azalaka ete po mona ye oyo général oyo bango bazalaki kokanisa ete mokili wana ya Kongo ezalaki kaka mpo na bango botala ndenge akoma mitelengano bandeko mokolo mosusu bandeko nga mama Rosalie na mona général baramoto wana na matonge bandeko natala boye ndenge akoma bandeko yango na mokili oyo ko te kolo mokili ezali kaka nzambe kolo mokili ezali kaka nzambe soko tali baramoto ndenge akoma bandeko na mawa neti kaka soko osombi ata bière na yo ovandi kaka bo aya ata loba ete ndeko osombelanga mpe ata molangi moko donc ndenge batikala bandeko mpona koloba ete na mokili oyo kolo mokili azalaka te kolo mokili ezali kaka nzambe yango nomoni ete bakonzi ya Congo ya tango ya lelo ya 2e république ya tango ya lelo ya 3e république baye ko comprendre ete po bokonzi na bango eumela il faut bazala toujours pembeni ya peuple il faut toujours satisfaire peuple yango nomoni ete tango bakonzi ya 3e république lelo Joseph Kabila pe na
bakonzi na ye baministre na ye ntango bakendeke ntango nyonso tu pembeni ya peuple mpona koatendre peuple maboko nde omonaka ete bambandiste nyonso to bazali na poto bazalaka mitema ezali koswa mpo bayebaka ete soki peuple wana azali toujours mpona Joseph Kabila bango bazali na esika te bandeko kaka ndenge tolobaka ete ndenge Joseph Kabila peuple alingi ye mikolo na kati na capitale ya Congo bandeko bato bango moko bazali komona ete bazali ata na esika te yango na tozali koloba bandeko babolingo makambo oyo Joseph Kabila azali kosala mpona peuple na ye peuple azali kosepela bandeko bino bosi bomona ete na ntango ya deuxième république ndenge mpe bakure bandaki kokatana bino bosi bomona ete ata PDG ya SNEL aya asala ata manevre moko baloba bauti na poto basombi batransfo yango oyo ekiti na mboka mpo bakende koinstalle bosi bomona yango Mobutu aprofite kaka na babiloko nyonso babelge batika asali eloko te bango bakoma koprofite kaka no Mobutu atikaki unité nationale bandeko oyebi bato mingi nde bazali comprendre te oyebi problème ezali nini il faut to expliquer bino yango malamu mpo bato mingi nde bazali kokanisa ete non Mobutu nde mutu asalaki tu yango na mpe ekota te ezali Mobutu te me tokoyebisa bino eloko moko bandeko babolingo oyebi soki ozali président de la république soki na ndenge ozali président de la république wana ozali nsima ya baaméricain ozali kotosa bamakambo nyonso tu oyo baaméricain bazali koloba na yo mpe bayebi ete ozali moto na bango baaméricain nde moto bakosala tu mpona koneutralize bapays voisin na yo mpo ete pays voisin moko te ameka kosala mobulu na kati na mboka na yo bakopesa bango deja attention na bango bien avant yango na lokola Mobutu abandaki kotravaye mpona bato ya sia azalaki lokola membre kuna ye nde mutu azalaki koopere bamission nyonso ya Afrique centrale yango na ete baaméricain deja basi basecurizaki bapays voisin nyonso bandeko mais soki ezalaki likambo ya ndenge wana te Mobutu azalaki na pouvoir moko te ya koloba ete atia kimia na kati na Congo mpo ete bapays voisin wana bazalaki oyebi ete meme ntango wana Mobutu azalaki nini Angola deja bazalaka deja na baide ke baatake meme Congolais à l'époque bazairois po ete Angola deja bandaki kosepela na politique ya Mobutu te mais loko bandaki kosala ete lokola Mobutu azalaki na politique moko na baaméricain pe yango na basalaki makasi bakendeki koinstalle Savimbi côté ya sud po ete ezalaki neti côté ya frontière entre Zaire na Angola nde lokola Savimbi azalaki côté wana nde esika seki mais soki Savimbi alaki wana te Angola azalaki même capable attaquer Zaire déjà depuis kala nde loko bato bayebaka te e bato bazali koloba te Mobutu nde moto atiaki sécurité Mobutu te Mobutu azalaki wana azalaki kaka lokola pion bango batie mais lokola bayebi ete pion na bango azalaki wana il fallait pe baaméricain basécuriser Congo wana po ete pays moko te meka kosala désordre mpo bayebaki ke lokola mwana na bango to pion na bango azali na kati ya Zaire il faut que kimia mpe ezala kuna po ete azalaki lokola mwana ya bitinda oyo bazalaki soki neti opération moko ezali balingi neti baelimine ata président moko ya Uganda ou bien ya Angola ou bien ya nini bazalaki koutilize kaka Mobutu wana yokanisi ata baliwa ya neto wana liwa ya neto nani apreparaki yango ezalaki Mobutu tango baye kosala eloko moko neti Zaire na Angola bayokani neto tango ayaka neto koya neti tango ayaka na Congo mbala ya liboso na tango wana Zaire neto mbala ya liboso tango ayaka nde sika penza makambo nyonso sani oyo neto aliaka nde sani ona babebisaka yango tango azongaka na Angola eleki mwa mikolo ala neto abandi maladi tina ndenge ayaka kokufa yokanisi organisation basalaka ete neto na Mobutu bakutana basolola ezalaki bapreparaki yango na omoni ete Mobutu mpe ale baprofitaki ale balesi ye oyo ndenge balobaka ete balesi ye tu mbwembwe na ye tina ndenge neto azongaki neto akei maladi tina ndenge ya kokufa yango na moto ntango bino bolobaka ete Mobutu asalaki nyonso mpo ete sécurité ezala na Congo oui Mobutu asalaki nyonso mais Mobutu te moto asalaki ezalaki nde baaméricain nde moto basalaki tout mpo ete kimia ezala baaméricain na babelge na banini lokola bango nyonso bazalaki nsima na ye lokola azalaki mwana ya bitinda na bango nde basalaki nyonso yo moni te ntango basundoli Mobutu na dernière minute bomoni ndenge bafungolaki bafrontière bomoni ndenge sikoyo babinemi bakotaki
makasi ya kostope yango akokaki kutu malgré tant ndenge bato bazali koloba ete azalaki maladi ezali question ya maladi te ata ndenge azalaki maladi wana soki azalaki kaka pire ya baaméricain ndenge ezalaki avant baaméricain balingaki basala tout mpona kostope likambo wana mais lokola ezalaki likambo basundoli ye yango na bomoni déséquilibre ekotaki bandeko. Alors tango bino bofungolaka monoko bolobaka Mobutu nde moto asalaka tu pompe Mobutu asalaki eloko te po ete Mobutu azalaki wana kaka baaméricain nde moto basalaki bapesaki makasi po ete bafrontière nyonso ya Congo kimia ezala mais tango na dernière minute basundoli ye basukoli maboko nde omoni mpe bafrontière yango efungwami banguna bakomi kokota de gauche à droite alors que bacongolais jusqu'à présent bakomprenaka te baza koloba ete Mobutu nde moto atia sécurité soki Mobutu moto atia sécurité na dernière minute akokaki kotia sécurité wana ntango basundolaki ye bomitunaka bandeko bolobaka kaka makambo mpona koloba te yango wana tozali koloba ete bandeko babolingo Joseph Kabila ndenge azali wana azali kotravaye mpenza na ndenge oyo peuple alingi mais tolobaki yango malembe molomolo nzambe akosala mpe Joseph Kabila makambo nyonso kokende malamu mpona mboka na biso mpe bokomona ete kimia ekokota mpe kimia esi ebandi deja kokota mais lokola badongolo miso bango balingaka kondima te bazali kokosa kaka te kuna na este boyeboye yango na bazali kosala neti kolakisa na bato ete na Congo kimia ezali te nzoka nde na Congo kimia esi ekoti bino moko bomoni bandeko babolingo lelo oyo soko olandi na kati na bamasolo na bango lokola bayebi ete masolo bayaki na yango ya bafemme violée na ba 8 millions de morts lokola bamoni ete ekomi kokende na inspiration bakomi koluka sikoyo bamasolo mosusu me bamasolo bazali koluka mikolo oyo ezali kosimba te bandeko bakomi koluka baraison oyo mpona baétudiant tozali kobeta bato wana mpo ete basimbaki baétudiant yo kende kobeta bato wana oloba ete mpo basimbaki baétudiant yo kutu soki batali bien olobaka ete osala baétude na yo ana poto est-ce que yo yebi souffrance ya baétudiant ya Congo bapasi bamona yo yebi yango oyo Martin oyo azali koyake nazali tobeti bato wana mpo ete colonel Kanyama simbaki baétudiant et puis ayebi ete information ya Congo te est-ce que colonel Kanyama atakaki baétudiant to akendeki ko maîtriser ba étudiant pona mobulo bazali ko sala oyebi ete information ya mboka te oza koya koloba kaka n'importe quoi liboso ya caméra ezali pasi pe mawa papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge mama Rosalie auti koloba ndenge ezali wana ifo boyeba yango ete bato oyo basalaki makelele oyo bagangaki oyo balobaki n'importe quoi na oyo etali makambo oyo ezali problème ya courant kuna na Congo boyebaka yango ete Joseph Kabila Kabange le rais asili ko commander ba transfert ya sika oyo esila koya wana ezali lokola loya première lo eye pe deuxième lo ekoya po ete Joseph Kabila Kabange azali na société po ete courant ezala établi na Congo mobimba ezala ta na kati na ba village courant il faut ezala installé po ete tozali na kati na mboka oyo esika barrage monene ya inge ezali kopesa courant il faut courant ekota partout oyo lelo soki bato mosusu bazali koganga mais soko tuni bango awa bino bozali koganga bozali koloba ete Congo courant ezali te mais na tango oyo bino bozalaka na bokonzi Congo tozalaki premier pays oyo ezalaki ko produire courant ya makasi na inga alors bokotisaka courant na tous les quatre coins ya Congo même na ba village okomona ete réponse na bango ekozala toujours négative yango ete tozali koyebisa bino bandeko babolingo makambo oyo bakonzi ya mboka na biso ya RDC bazali kosala bazali bato oyo bazali kosala nyonso pona mboka na biso oyo ete mokonzi moko jamais atikala kopenser na ba peuple depuis Congo ezala Congo bandeko babolingo il faut koyeba yango ete RDC ezali mboka oyo lokola bakonzi ya lelo bazali koyeba valeur ya peuple yangana bomoni mwa makambo mosusu ezali kosalama na ndenge ya malamu bandeko peto kosenga na bakonzi ya Congo lokola ba transfert ya sika eye il faut contrôle général sikoyo il faut ezala surtout na bato balingaka kobenda bakura na mwa basinga ya mike il faut kosala contrôle pona kotala tala bato wana kokanga pe bato ya bongo kofutisa bango ba amende parce que soki bozali kotika bato bazali ko benda basinga bongo ezali mabe mingi pe soki bato ya SNEL oyo bazalaka na complicité na bato wana oyo bakende kogomona po balia mwa kaniaka to balia corruption pona
tika ba makambo wana ndenge bakangelaka yango miso okomona moto akei na kabine ya courant abendi singa wana ti na ndako na ye il faut ba biloko wana esila nyonso na kati ya capitale pe tosengi na bakonzi ya Congo s'il y a moyen basinga nyonso tu ya courant il faut kotimola penza libulu basinga nyonso tu eleka na kati ya se ya mabele ezala lisusu na likolo te lokola bamichopo ya ngulu on dirait que soki moto asali attention te ekatani ekoki kokwela moto pe moto aziki bino moko bomoni ndenge basinga wana esili koboma bato ebele na kati ya Congo yango ete oyo ezali moment il faut kozwa baprécaution na makambo wana nyonso tu basinga ya courant botika kolekisa yango na likolo boye ndenge esalisali on dirait bamichopo ya ngulu ezali malamu te yango na topesi merci mingi na papa Joseph Kabila Lerais na makambo azali kosala pona mboka na biso ezali komona na pe banguna bango moko esika bazali kokamwa pe bazali kondima te na banzi ete bato mosusu bakoloba ete makambo oyo papa Roger na mama Rosalie bazali koloba bazwi yango wapi na kosenga na régie kuna botiela biso babilili botala ndenge nini ba transfert ya sika oyo eyaki oyo ba million ebimi na kati ya kesi ya leta oyo lelo toyekoyeba ete mboka na biso leta ya lelo ekomi kozwa mbongo mpona kosala bamakambo oyo peuple azali kolinga alors que leta ya avant ya deuxième république ezalaki kesi ya mbongo ya kesi ya leta ezalaki ne koservir ba bien privé ya bato bango moko ezali koservir ba bien privé ya ba ministre pe ba deuxième bureau na bango pe kosala bamakambo ya bango moko personnel ezanga tina alors que na tango wana peuple azalaki kokufa pe komona pasi mais lelo oyo bakonzi ya lelo bayebi valeur ya peuple pe bapesi valeur na peuple pe bozali komona ba effort oyo bazali kosala ndenge tolobaki ete malembe Joseph Kabila akokoma na destination po ete modèle oyo na état oyo akutelaki mboka ezalaki état moko ya mabe mingi ezalaki neti yo ndenge balobaka ete basimbisaki ye kaka touche aza neti moto moko bapakolaki ye mafuta na mbebo oyo bato mosusu ntango bazali komona mafuta wana bazali koloba ye nde moto aliaka mosuni or que Joseph Kabila moto aliaka mosuni te ezalaka bato mosusu Joseph Kabila aye bato baye oyo baye kokuta nzungu nyonso tu misuni esili pe supu ya pamba bakuti supu pe bamoni ete supu ezali na monoko ya Joseph Kabila bakomi koincrimine ye mpona koloba ete ye nde moto aliaki mosuni nzoka nde Joseph Kabila azali lokola innocent mowei pe lelo oyo Joseph Kabila azali kosala nyonso tu po ete mboka na biso etombwama ekende liboso mais pona kokende mosika mingi te na kosenga kuna na régie batiela biso babilili bomona ndenge nini bakonzi ya leta basali effort po ete batransfo euta na pays étranger eya po ete lobi bana ya Congo bazwa courant na bango na ndenge ya malamu lobi Congo ezala na courant partout pe ba problème ezala lisusu te pe tokomona siko esika banguna oyo bamesana koloba pe kosala n'importe quoi baloba lisusu lelo oyo bakonzi ya Congo bakotisi maboko na kati ya kesi ya leta pe basombi batransfo po ete balingi ete ba peuple congolais bazala lisusu na kati na molili te pe mboka na biso ezala un petit paradis ba image s'il vous plaît. Awa tozali na entrepôt ya Société Nationale d'Électricité na mokuse SNEL na commune ya Gombe esika mama Tokwaulu ADG ya SNEL ayaki pona kotala ba transformateur oyo ekokenda na ba cabine ya vila Kisasa po ete population kinoise ezwa courant électrique 24/24 sur instruction ya chef de l'État Joseph Kabila Kabange fils de la paix. Sima ya kolanda explication ya ingénieur Mbalamoko ADG ya akitaki awa na quartier Kingabwa na localité Ndanu pona ko assister na dépôt ya transfo liboso ya population Kingabwa oyo batondi samaki na esengo na suka ya nyonso ndeko ya Kongo moko alilisa kilokole na sepeli na féliciter papa na biso Kabila a continuer maman na biso Tokwaulu SNEL eke liboso na sepeli makasi ke tozui transport na Ndanu vraiment ezali sengo monene tosali 3 mois tozalaki kolala molili le benze transport ye tozali ni sengo monene tozali ko sepeli na Ndanu vraiment sengo benza mokonzi ya SNEL vraiment kene liboso na mosala oyo aza kosala topesi merci mingi. Sima ya quartier Kingabwa awa na localité Ndanu mama Tokwaulu azongaki lisusu na entrepôt ya SNEL pona kotala ye moko ndenge bazali komatisa transfo oyo na kati ya motuka pe destination quartier Kindeli na commune Mongafula.
transformateur et comment qui vers 19h avec Yemokon Koloba bot 4x4 tout terrain à pointe. Transport Ekiti, population est gagné dans Sengo, PADGS NEL, à l'hélici le collé. Tozolanda programme le président Joseph Kabila a ordonné bisoto salab na moi tozalaki na Kingabwa na cabine ndanu siko toye otika transfo na Monga Fula Kindele cabine C27. Ndeko ya Congo. Snel balobi que plus rien ne sera comme avant parce que si ma kotia ba transformateur na ba cabine oyo ezanga ki yango ba kobanda opération ya kolongola ba câble nyonso epola pona ko remplacer ya sika parce que mokonzi mboka alingi ke kini ezongela kombo na yango ya kala ya Kisasa poto moindo qui vivra verra. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bouti komona ndenge nini bakonzi ya Congo bazali kosala ba effort ndenge nini bozali komona DGA ya SNEL azali kotambola butu pe koleka pona kokende kotika ba transfo nde tozali komona ete bakonzi ya lelo bazali kosala mosala bandeko po ete na tango ya deuxième république DGA akoki kotika bureau na ete po ete akendeke kotalaka ndenge nini bakosala po ete na tango ya deuxième république ezalaki ete DGA azali komona ete ye azali supérieur na makambo nyonso ba makambo oyo meme ya kokende kotala makambo ya courant etali ete bango bazalaki wana kaka pona kolia mbongo ya l'État pe kozwa lokumu na ndenge ete bato bazali pesa bango lokumu na batitro bazalaki na yango mais lelo oyo bakonzi ya Congo bayebi valeur ya ba peuple nde mboka na biso bomoni ete ekomi kotambola na ndenge ya malamu yango ete tozali kobetela maboko mingi na bakonzi ya Congo na mosala kitoko bazali kosala boye baka ete meme awa na poto bato bakomi kondima bino pe bakomi komona kimona meso po ete na ba œuvre kitoko bozali kosala toyebi ete bato ya deuxième république babomaki mboka wana na ndenge ya kosakana te batikaki 0-0 meme na kati ya kesi ya l'État mais na lisungi ya Nzambe lelo oyo tala ndenge bozali kobunda malembe pe Nzambe azali kosunga pe mboka na biso ezali kobima na kati na mikakatana oyo ezali na yango Nzambe azali kosunga tango nyonso tu président de la république Joseph Kabila Kabangele rais pe ba makambo ezali komonisama yango ete to sengi ete bakonzi ya Congo bo simba na toujours maboko bo travailler main dans la main boko mona ete boko kende liboso po ete biso pe bana ya pototo ba diaspora congolaise o tozali komona ba œuvre kitoko ata bato mosusu bazali kolinga kondima te bazali kokanga mitema lokola ba Saint Thomas mais na kati na bango bazali quand même ya kondima pe bazali komona bayebi ete ya solo penza mosala ezali kosalama na Congo pe bazali na kati na koyeba ete makambo ezali kosalama na Congo bango basalaki yango te pe bango bakokaki yango te bandeko malgré tango bapesi bokonzi na Joseph Kabila bomonaki ndenge ba makambo elobamaki bato bakomi koloba azali petit ya kokeloko te Congo ezali mboka monene il faut baluka moto moko azali sage puis azali doyen mais bayebaki te ke ba jeune pe bazali quand même na ba idée ya malamu pona mboka na biso ke mboka na biso koki kokende liboso mais lelo oyo Joseph Kabila a surprendre bato bandeko Joseph Kabila a surprendre bato pe bato mingi bandima te yango ne moni ete belisa bato mingi liboma na poto awa pe ba opposant mingi bakoma bilobela bakoma koloba n'importe quoi batika oyo balobi po ete ezali ba œuvre ya Joseph Kabila nde komisi bango ba bilobela yango na bandeko babolingo Joseph Kabila kabange tolobaka yango ete azali ya Nzambe bandeko boyebi batali boni bato bazali kotiela ye po ete aresir te mais Nzambe azali kofungola kaka banzela azali kokende azali tango nyonso tu kokende soki Nzambe te mbele toyebi te soki Joseph Kabila alingaki asuka ndenge nini mais lokola Nzambe azali kaka Nzambe ya mawa mais Nzambe azali toujours kolakisa na banguna na ete esika oyo bango bazali kokanisela ye mabe Nzambe azali kotia loboko pe réussite na ye ezali komonana tala ba makambo Joseph Kabila azali kosala bandeko Joseph Kabila azali kolala te pona kopenser toujours pona ba peuple congolais ye na gouvernement na mobimba bazali ko travailler durement yango tolobi ete bravo gouvernement ya les rais pe les rais lié moko to pesio bravo pe tolobi ete sala toujours ndenge wana linga ete peuple azala na sima na yo po ete mokolo oyo kozala problème ekwei soki peuple azali sima na yo
ata banguna yango balobi ete baye na armement ya ndenge nini bakokota te ndenge tomonaki ndenge nini bana ya njili bana ya nsangu babandaki kokanga barebele na maboko na tangu ya Musée Kabila tango barebele balingaki kosala mobulu na kati na mboka bomoni ndenge bazalaki kotrake bango kokanga bango pe kobotola bango baminduki mpona kolakisa ete force ya peuple eleki baforce nyonso tu meme armement ezali na 100 000 hommes soki ba peuple ba telemi balobi ete non ata bakoboma mais soki ba peuple balobi ete oyo bino bokosala ekosimba te ekosimba te yango ete lokola Joseph Kabila ayebi sekele wana azali toujours sima ya peuple toyebi ete peuple nde akotia barrière mokolo bato oyo bangwandise oyo na bamiyibi oyo ya poto bakoluka ete baya kosala bozoba peuple nde moto akomaîtriser bango ekozala kutu armée congolaise te mais ekozala nde peuple nde akomaîtriser bango. Merci les raïs mpona oyo nyonso ozali kosala bakongolais ya Europe biso badiaspora oyo tolandelaka évolution ya mboka na ndenge ya malamu oyo tozali kokumisa bino tobeteli bino maboko mpe tolobi ete grâce ya nzambe ezala likolo na bino bokende se liboso nzambe akosunga toyebi ete bozwi mboka wana na kati na mikakatano oyo bato ebele lelo bazali koignore mpe bato baboma mboka wana oyo bavandeli biso awa na poto oyo lelo bazali kolinga kolakisa na bato mosusu ke na obotala bato wana kuna na Kongo basali eloko te basali nini alors ke bazali kobosana ete tango batiki mboka wana babomi mboka tango bazali kokima bake na bank dizai bavide mbongo nyonso yango ete bazalaki kaka na espoir ke bazalaki na espoir te soki bato mosusu bazwi bokonzi bakosala eloko te po ete bango basi bayibi mbongo nyonso na kati na banke mais lelo nzambe akonfondre bango mpe banke na biso na Congo mwa bambongo ebandi komonana wana nyonso ezali grâce ya lisungi ya nzambe. Mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bino moko ba peuple congolais bozali komona ete ndenge nini bakonzi ya Congo bazali kosala mosala ezali komona na bandeko babolingo tokoyebisa bino ya solo po ete bato mingi bazali kolinga kosala hypocrisie moto nyonso tu oyo azwaka avion mpe soki akei na Congo retour na ye ntango azongaka na discours mosusu mpona koloba ete ya solo penza ata kutu ndenge bato balobaka ata kutu balobi ete makambo yango ekomi nyonso tu na suka te mais Joseph Kabila kabange azali quand même kosala ye na gouvernement na ye yango ete tango ba peuple congolais bazali kondima bato mosusu ana poto bazali kosala tout mpona koétouffer situation wana po ete bato mosusu bayoka yango te mais ezali kolakisa ete oyo nyonso tu bango bazali kosala ezali kaka pamba po ete lokola Joseph Kabila kabanga beti loboko likolo ya mesa alobi ete ye il faut asala tout po ete mboka na biso ekende liboso mboka ekokende se liboso bandeko babolingo na kokota na sujet mosusu yana na kokota na yango ezali nini pona kotalisa ete Joseph Kabila alingi mboka Congo pe ezali kolakisa ete yende azali mwana ya mboka penza ya solo bandeko babolingo Joseph Kabila azali ko se tracasser pona mboka na biso tango nyonso komona Joseph Kabila azali kozwa motuka na ye pona kotambola kokende kotala ndenge nini esika nini oyo misala ndenge salamaki pona kokontrole pe kokende kotala bisika nini oyo pona avenir bakoki kosala lisusu misala wana nyonso tu ezali malamu mingi te ezali malamu mingi pe peuple bazali na esengo mingi komona président oyo azali kosala tout pona koyeba situation ya peuple loko nini peuple alingi pe tango nyonso tu peuple tango ya azali kotambola na motuka soki peuple beleli balobi ete kita na makolo tambola na makolo azali koobéir pe akokita tamboli na makolo elongo na peuple bazali na esengo yango ete bandeko bolingo tango mokolo mosusu toyokaki ete atala kuchakudi azali koloba ete koma un président akoki kozwa motuka na ye mpona kotambolaka kotalaka bachantier ndenge esalami un président il faut kovanda na bureau kosala bamakambo na wana ya parti ya ordinateur banini omoni babiloko yango nde ebomaki mboka bandeko oyo na ntango ya deuxième république ndenge ezalaki mobutu akobimisa mwa monta moko boye apesi bato alobi bokende kosala likambo boye ou bien bobongisa esika boye ye avandi na ye kuna azali kokipe te bato wana bakokende kaboli bambongo bazwi makambo batindaki bango basali mwa babiloko moko ezanga ntina apres bakosala bafacture ya lokuta baye balobi mokonzi makambo nyonso tu esesalami nzoka nde makambo ya lokuta yango wana Joseph Kabila alobaki ete ye akoki kolinga koyoka makambo ya biyokayoka te ebongi
malamu kimona meso apesi mbongo mosala esalami ye akobima mpona kotambola kotala ndenge mosala esalami soki ndenge Joseph Kabila azali kosala ezali malamu wana ekotinda baministre batelema mpe babongisa mboka nakolakisa bino na ntango oyo tokosenga na régie kuna batiela biso babilili balakisa biso ndenge nini le rais bandeko babolingo azalaka ntango nyonso tu soki misala esalami akoti na motuka ye na ekipe na ye mobimba bakei kotambola mpona kotala ndenge nini mosala esalamaki mpe eloko nini bakosala mpona avenir na bakwe mosusu oyo etikali tolanda na babilili ebongo nsima na yango tozongela masolo na biso baimage s'il vous plaît. Kinshasa se modernise et l'inspection des travaux d'infrastructures routières se vit au quotidien avec une exactitude d'horloge. En tête du cortège, le samedi 19 mars 2011, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange est parti de Gombe vers les 12h30 sur l'avenue Tchatchi fraîchement asphaltée pour prendre l'avenue de la Révolution afin d'atteindre Kassavubu à Pandalongwa et de là, le cortège présidentiel est passé par le quartier Makampagne en Galiema avant de s'engager sur la belle route Matadi goudronnée à Delvaux. Le chef de l'État qui a pris le volant a apprécié ainsi les travaux routiers exécutés à travers la mégapole Kinshasa, appelé à se moderniser totalement à l'horizon 2025, un programme de futur pour la ville. À la hauteur du quartier Matadi Kibala, les habitants ont prié le président de la République Joseph Kabila Kabange de descendre de sa Jeep. Un contact physique spontané à pied avec une foule en liesse, dans une atmosphère totalement conviviale. Immédiatement après, le chef de l'État s'est arrêté à mi-chemin sur la route Matadi. Il a échangé avec une équipe de hauts cadres qui l'ont accompagné dans cette visite d'inspection axée sur des questions urbanistiques liées à l'extension de la ville. Deux membres du gouvernement, Fridolin Kassochi des ITPR et Maj Kisimbangoy des affaires foncières, André Kimbutayango, gouverneur de la ville de Kinshasa, et Moïse Ekanga, secrétaire exécutif chargé du suivi du programme sino-congolais, ont partagé cette préoccupation avec l'autorité du pays. Aujourd'hui, nous sommes descendus pour voir comment la ville est en train de se reconstruire, quelles sont les réalités, les difficultés, palper du doigt les réalités. Nous avons constaté qu'une commission chargée des destructions de constructions anarchiques avait été mise sur pied, qui englobe le ministère des Affaires foncières, Urbanisme et Habitat, la ville, également comme expert les ITPR. C'est pour nous de mettre un frein à un mauvais élan d'anarchie, d'incivisme dans le secteur foncier, parce que la reconstruction de notre pays passe également par le respect des normes, que ce soit au niveau foncier mais urbanistique également. Le chef a un projet pour la ville de Kinshasa 2025. La projection que nous devons faire, c'est maintenant qu'il faut protéger certaines zones. Alors, on est venu faire cette inspection. Il a une vision et une idée de l'extension de la ville. Donc, identifier les sites qu'il faut nécessairement protéger, comme l'a dit le ministre des Affaires foncières, où c'est érigé de construction anarchique. Comment délocaliser, identifier également les sites qu'il faut délocaliser, protéger ces sites-là pour la vision du chef de l'État de la ville de Kinshasa 2025. C'est ce qui est en train de se faire. Bandeko babolingo bino moko bouti komona ndenge nini le rais na ekipe na ye mobimba bauti kotambola pona kosala kotala ndenge nini misala esalami ndenge nini makambo euti kosalama après avoir tango apesaki autorisation pe mbongo ebimi na kesi ya l'État auti kokontrole voilà mokonzi azalaka boye ezali ndenge yo mokonzi tango obimisi mbongo kaka bato bayeba biso ya mokonzi tosi tosalaki yo moko kuti tozali na tante okende kotala yango ete makambo Joseph Kabila Kabanga azali kosala wana nde kotinda peuple penza alinga elisusu makasi mpe tozali koyebisa bino ekozala président liboso na kati na Congo soki bokebi te na makambo ya kitoko azali kosala oyo peuple azali kosepela akozala président liboso oyo ete peuple akolinga meme azwa bambula ebele wana nde ekozala ete oyo penza banguna na ye bakolela somo
yango ete bandeko babolingo vraiment tozali kosepela mingi na comportement ya chef de l'état na makambo azali kosala yango ete tobeteli ye maboko pe tolobi ete bravo Joseph Kabila na makambo azali kosala malgré banguna bakoloba malgré banguna bakosala malgré banguna bakobeta loseba bakosala ba montage ya ba photo bakoloba n'importe quoi wana nyosu bazali kosala pamba bakomela yombo. Paite Joseph Kabila azali président oyo bandeko babolingo. Azali président oyo alingi pepe na ye. Azali président oyo alingi komona te esika pepe na ye azali konyokwama. Bandeko babolingo. Pona kotalisa ete Joseph Kabila azali président moko penza azali na kati ya simplicité. Akendaka kobeta tout côté ya fleuve. Après avoir kobeta tout côté ya fleuve pona kotala misala ndenge salamaki bandeko moi na moko ya muke azali ko rodeka ka côté wana mbala moko apusani pembeni ya président bandeko mwana wana tanga apusani allez Joseph Kabila pe amoni ye babandi kobeta masolo bandeko ba masole bandi kobeta ma ya Joseph Tuni alobi mais yebisanga nanu oye kosala wanini mwana na pa bandi koloba après mo atuni mwana wana eloko nini opensaka pona Congo mwana wana alobi ke ah papa ngai penze eloko na monaka na sepeli ndenge ba misala esalami boy mais eloko etikali toza na besoin ke minda penza il faut ekota ya mingi koto bandeko neti je bandeko Joseph Kabila considéré li solo wana tangu kaka lobi bongo bandeko elekaki 2 mois après Joseph Kabila pesi hors de Bakenda et si kana ndenge tozali koloba ba minde kota 2 fois te. Talaka Joseph Kabila ayoki maloba ya moi petit moko bo petit yango kutazalaki ka korode na ye wana bandeko botala ye petit yango. Azo yebisa yekutu president nani mwana muke ayebi kutu teke wana ndenge azali kosola na ye azali président mwana ngozolo baganga bi papa ndenge ezali wana na butu koto ezalaka mulili penza moete papa soki moye ezali sala tuke oyebisa na batu baya kotiela biso minda Joseph Kabila seki kaka mwana ayebisi mwana bi bon problème ezala te na kotala neti li seki bandeko après sima yebi kolo ndenge tozoloba kote wana pepele minde si ekota na banzela ezalaki nini demande ya mwana wana bato mingi bayebaka lisolo yango te yokanisi na ntango ya deuxième république mwana ya boye ngwanda aza korode bakote wana mwana bapusani ayo bake papa nzakombo oyebi kote mulili ezalaka moye te papa nzakombo tosengi na yo kure kota na banzi ete akobenga basodane na pembeni na bibolongola mwana bozongisa ye pa ya mama na ye boyebi ngwanda malamu te yango ete bandeko babolingo tango ayaka kobetela bato bamasolo ape koloba kofungola monoko neti ngubu bandeko tokamwaka bandeko bilobela mwanzambe batikala kosala rien ye José te oza 2 fois te ye José aza makasi yango ete omoni ete ebelisi bato ebele estoma na poto bakomi bilobela bilobaloba kolobaloba mais bazali koyeba te ke Joseph Kabila makambo azali kosala mpona mboka na biso 2 fois te tala kaka président de la république ayoki adoléance ya mwana oyo ya muke bandeko tala kutu peti yango ndenga ye apusani kaka pembeni Joseph Kabila bandeko kokanga bafoto na ye atiki meme bandi koyoka mwana ngo alobi papa oyebi ke soko osali makasi po ete batya minda koto oyo ndenge ezali wana na butu mulili mwaye te kutu mikolo eleki bautaki koboma mutu moko koto oyo bandeko Joseph Kabila asali neti ayoki taseki kaka apa yebisi nani mwana na mukalobi ya likambo te tokotala yango bandeko 1 mois ou 2 mois après minda ndenge toza koloba bokote wana nyonso tu pepele oyo balobaka pepele ya mbetolo depuis mokili ebanda oyo balobaka peza 12 pepele ya mbetolo bandeko ebongo président ya boye tondima ete yokanisi na ntango ya deuxième république mokonzi nini akende koyoka mwana ya boye ntango kutu mwana ya boye aza kopusa na bagarde basi bazwaki ye babwaki ye mosika metale pa Joseph Kabila bapusi ye tina pembeni te simplicité oyo naza kosepela na yango makasi te ye José oza phénomène yo na mama Olive Lembe Kabila boza ba phénomène ate bato baza koyina bino pamba parce que tolingaki nde bakonzi ya boye mais nzambe merci po ete tondimaki teke un jour akopesa biso bakonzi lokola bino
po ete koma lelo soki kaka bakumisi bino ekomi o bato wana balie o bato wana baza corrompi te eza corrompi te bandeko tozali kosepela po tondimaka te bandeko ke un jour tokozwa bakonzi ya boye bandeko tondimaka te lelo oyo nzambe asali biso grâce tozwi bakonzi na biso tosepela te oyo ndenge balobaka ete 12 pepele ya mbetolo tozwi yango mpenza nzambe apesi biso gratuit mpo na nini tosepela te bino bolingi soki bakonzi na biso basali makambo ya kitoko toloba kitoko te tobeta maboko te bino bolingi banani sikoyo bakumisa bango barwande bakumisa bango baburunde bakumisa bango baangolais bakumisa bango mpo wana ezali une chose impossible ebongi na biso moko kaka bakongolais tobetela bakonzi na biso maboko mpe tokumisa bango mpo ete bazali kosala misala ya kitoko bino kutu na ntango ya deuxième république boyebi teke bozalaka komona bakonzi bazali kopesa bino bapromese ya lokuta kutu bomona na miso te o tokosalela bino bino wana merci bosengi bamerci ata 1 million de fois bamerci ntango bakopesa mokongo bakenda ekenda libela bapozela bino libanga bamabanga yango mpe etonda na kongo awa mawa mais epai ya Joseph Kabila ntango bamakambo ezali komonana pourquoi tokopesa bango merci te bino bolingaki kaka topesaka bino bato bobomaka mboka na deuxième république bamerci ebongo moto azali kosala mpe makambo ezali komonana mpo na nini tokopesa ye merci te bino bokoma kaka soki balobi likambo ya kitoko mpona Joseph Kabila na gouvernement na ye bato wana bazali corrompi boza kosala kaka allusion ndenge nini bino bozalaki na ntango ya deuxième république ndenge nini bozalaka kosala babuzoba Mobutu azala kobebisa oli Mobutu afuta bato afuta bafonctionnaire ye azali kozwa mbongo na kosala babuzoba mpona kopesa mwa groupe ya bato moko na bamasolo ya lokuta oyo babandaki komemela ye bandeko yango na tozali koyebisa bino bokoki kokosa biso lisusu te tosengaka nzambe merci mpo tondimaka te bandeko tala kaka président de la république aza konégocie makambo ya mboka na mwana ya moke aza kotuna eloko nini yo omonaka ya mabe koto mwana ana eloko asenga ye kaka lobi ete président de la république awa ndenge ezali ya papa donc na butu molili babomaka bato soki courant ekoki kokota neti kaka je bandeko 2 mois après bayeba tia courant est-ce que bino bomona ete Joseph Kabila abelela likambo wana bino bomona ete abetela yango loseba rien Joseph Kabila loba yango ete mais ezalaki demande ya mwana oyo nde moto azwaki occasion opusani pembeni na ye mpe mwana oyo alobi mpe Joseph Kabila mikolo eleki apesi ordre bake batie bacourant kote wana bino bokanisi soki ezalaki na deuxième république mwana oyo akokaki koloba likambo mpe bayoka ye ate bokatuka Joseph Kabila azali phénomène akotikala phénomène ki phénomène ndenge azali phénomène wana yango nde epesa bino mitema likundu bobela bacardiaque mpo bondimaki te bopesaka ye bamikolo kongo mboka monene akokoka te ye azali mwana moke mais bomoni ndenge asurprendre bino mwana moke asurprendre bino yango na tolobaki ete meme badepute tozali kovote mikolo tolukaka nde bagene bandeko tolukaka bagene toluka bacaracas te bato basi basala kala oyo basi balemba bamoteur ese elemba ese betela bandeko yo osi omona moto asombi voiture ya occasion alinga changer moteur okende kosomba moteur ya kala to kosomba moteur ya sika po tienne epave na yo ndenge moko mpe lelo tozali komona il faut toluka bagene congolais oyo batangi mpe baklasse ntango mosusu baza na mayele ya malamu mboka ekende liboso oyo bazali kotonga lelo congo bazali bagene bazali bavielu te oyo babebiselaki biso mboka na mikolo eleki yango ete bandeko babolingo jalousie bazali na yango ekofuta bango eloko te bazali kaka bato ya bilobela bakozala bongo mpe bakotikala kaka bongo biso tozali se kokende les chiens bois la caravane passe ye José te kanga matoi okolonga po ete tomonaka bato ebele soki balongwe ya na poto bakei na Congo bake kotala ndenge bamakambo ezali koleka ntango bazongaka kaka bango moko balobaka babi bato bakosaka biso nzoka nde bamakambo elekaka boye kuna na Congo te Joseph Kabila aza kosala omoni te deux fois te mais un jour soki Joseph Kabila azwi mbula ebele Congo na biso ekozala petit paradis po ete azali penza na susi ya mboka vrai mwana ya mboka nde Joseph Kabila oyo nyonso tu lelo bakoma koloba bango bana mboka boza bana mboka te botika bana ya mboka na pasi boboma bana ya mboka meme kutu bino moko bolobaka bangala na Équateur kuna boyebi ndenge bato batikala penza lokola kaka na ntango ya
kala na kati na bazamba lelo oyo Joseph Kabila akomi komonisa bato Équateur moi clair alors tondima ete non il faut tondima po ete bino bolobaki ete bozalaki bana Équateur mais boniokoli biso boniongi biso ndenge ya kosakana te tobetela bino kaka maboko jamais pe botika tribalisme na bino bozali koyena yango mpona kolinga kokosa bato na bamasolo ya lokuta tosi toyebi bino toyebi bozali badongolo miso mpe tokoki kondima bino te bandeko bo bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci bande ko babulingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bande kozela na bandi te moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi te mbala ya nsima biso bito Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini